na makambo zo bomo mabali ya basi na mibali bozo ko sa mwasi na makambo mabe yo na mwasi boza na kilométrage mon côté mwasi ça na posa boko mati boma yo zo suki sa mwasi kaka na madimba satisfaction moi ça dit que ngani mubalo to lingani pour na voyage yo ndozo orio lingi mwasi ka tour kisasa et compétent moi premier tour comme ça technique ba oh baroulage lengi oh pine soupa pe beti kanu on te matin ngomba autant to kitika me pas tu de chaque to boki o to pe mana muke libala wo mandeni o kaba mwasi na yo na bino ba so ke libala ba ko balona moi premier tour ka ba e na kilo ka panzi na nge fungwa mi opération basanga na 2014 linge kweya ana tala muninga zana poso boko makasangulu yo kaka na mateta wa frame mabala be ome andengini yo moni keba faut challenger na challenger mususu mwana ndako ngira teka bakise boko ndo ane bakise muka tongo la pasa na courage ah mondongo ki motokoto kitamata awulu wala tana sambe makamondire nganga banzeti koto tana kato ndire découverte ya chimie njo ande baki mabalo mususu mno bolali kuna ka premier tour ka be ba afin le kana box alembi ba opepula kai peka yaka na likater chakoto oh libala ninyo tala bampani tala badega mais yo sa mutandenge ni na nzema te botambola comment botambola fatibe o longi pembe moi c'est alembi mobile abaya mais na baba tellement mobile va français cravate commandement va là-bas mais kuna manka moi ça vous verrez na balaka pona nini erreur on a fidélité comme le long na mabala fidélité comme ben makambo ko bimisa ngo libanda te ba mama ebele botangi ba classe message sa vie bo ebité bo tcheba na barabara boko so sata côté libango en foute maté bo biko na bana te bo teki c'est grand dame tanga ko leka moni mutakabina zo tanga bambongo na ba to changer la mikolo moi 30 000 francs tant fiango les gars abengi aye e bana ko so ko so tindai mi ba l'exercice so benga mwana masi soko yete impoli na ngina tinda hot mais soko ye community ba jeune excès ba na caractère wana nalobi obala basi 100 ozana bango moko engagement kaka soko tchaki bana na mukili sala tu yonde tikala pia kame bana balala bien konga olala bana nzala te soko tinda bango baya kuma peksa ka so monte ko bala te pourquoi bala bagage oya bali asali bien oya bali te asali mieux na bien celle comme moko mais mieux l'équipe bien essaye basi bele bana mabala singana kingo so peska mbonga weti ko bouchete comme la sécurité ce qui est ça ta kanga mutema ce qui est sui chama si à l'aise comment yo pour me la bière atana ko bata matana ki diba ko mela mais pour na moi c'est rien musu penda katina ndaka fandi ama bana sombela na ngama bière wana moi c'est question mais attends moi c'est ina ngo ye muka zo mela zo mettre masi masola compagnie ni ko tinda moi ça so bata secret partenaire na privé et comment faire habitude mon bali ma paix de s'offrir sur la mama site ce total mama site c'est 001 donc tous en number 1 mokonja bas il y a 001 c'est JB Kumbaluta le pétrole de Dallas blague de loi sur le biso makambeya Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas Toyoka Yoka Baloba JB Kumbaluta le pétrolier à Elbiso Victoria TV donc à luta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total Victoria TV où il y a les boss les patrons JB Kumaluta il y a bino sida bilé la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble sida bilé la ndenga ilusa Victoria certa amen tiki tchati hôtel ka ah pia keleki na ndako surtout ba to belé na ndako nde batindi bana basi basa kindumba ba mame bele babiko tchabana na sagesse te bo fena bana na ndako mobala pesi mbongo muke tonza leza obiko bana bana te surtout bana basi papa bina tiki mbongo te excès de koyoka ke papa za na mbongo te tinda ba jeune fille ba zo ba zemi ya libanda
papa so kama comment to zana ndako ba boko la biso ah mais papa zana mbongo te ore maman zana sagesse que te papa pesa ki mbongo mais to c'est la rapport bongo to kende wenze njonda kende copie na mona ba copie so papa ke yi simbite na ba 16 la bengi masi oza wapi to na tundi mutu boki bokute na coin azula la leki wenze inango mama maele faut tirer bana sagesse papa bino abaika to apesi mbongo mais to ke wenze na poko njonda tiki rien ce qu'on a pas attendre aucun dossier OK wenze mona bana ba za na maîtrise ata mutako benga ate ya openga se ina no yate et pas la bino bolambi ku tuté bien to lamba te maman d'habito c'est la moi ici là bon to kende wenze stratégie on peut sa papa kilo ba mama ebele botangi ba classe message sa vie bo ebité bo tcheba na barabara boko so sata côté libango en foutema te bobi ko bana bana te bo teki secret ndako tanga ko leka moni mutakabina zo tanga bambongo na ba to changer à mikolo moi 30 000 francs tant fiango leka abengi aye e bandako so ko so tindai mi ba l'excès so benga mwana masi so yete impoli na ngana tinda oti mais so kaye e comme litoi ba jeune excès ba na caractère wana il faut que c'est mon makasi tant moi fier moi na moi 30 000 na ndako au kama papa leki muto na mbula ndeni papa za piaka muto za mwana mukia zo tanga mbongo ebele faut ta maman trahir papa de moni bana basi ebele ba ina ba zeme zanga mutu na makolo likolo maloba ba papa na ba maman après ko sa famille lequel nga bana yonde maloba mabe o refesa ka papa na miso abatu piaka papa zo tali sango pa bana or bana bazokola bazotimela ki papa na biso za piaka au moins papa zo benga bana zo gangela bana bakomondi ba papa na ko budo ndire mopaya kwa nini papa la maman la position papa qui a sa piaka de foji or respect tata fotikala berero wana mingi l'église ça té mais maman to lo bana pasteur ne peut papa que non papa za na mbongo mais ala engagement pe bana moi 3 femmes ko to tikinda la bana yokanga bien na lobi obala basi 100 ozana bango moko engagement kaka soko tchaki bana na mokili sala tu yonde tikala piaka me bana balala bien kon ngarola sa bana nzala te soko tindai bon baya kuma ba pexaka so monite ko bala te pourquoi ba bagage oya bali asali bien oya bali te asali mieux na bien celle comme moko mais mieux l'équipe bien esengo n'était pas comprendre pourquoi ba bon au moins on te que piaka muto asaye moko azalès ali atel isolé ba répéter à cause de la piaka natika propre boko c'est ka sana mbongo alinga futa nyongo te poni sera propre mais ata la takaba cravate yoji sera l'équipe moi ça bimina bana na sima bon def sabi songu ba ko mama elali papa ko na mbongo directement ba timber ke ndongo le quelque ça piaka sala attention dignité batela kango kon nga ko tula dignité te on moni so na mwasi beta mwasi technique de guerre ko peso valeur mama e bela mi bali na quartier bazaka na quartier mingi te me ba sambwa pa ba mama nyoso quartier ko la mwasi wana nde so masa salité ba finga mbane que soit salité te que soit ko trahir papa na ba nyongwa mike akoleka wa defi mapa akoleka wa defi ko tanga zo defa kana kombo ya mobali papa go ya ko futa ne loko ba defa kata ko siko mona to ba senga nyong mama nani ene ko zo 4 francs nga mapa o soki na butu papa kendeki na tongo te boko yasi elati ndako ke ba piaker na zo bano vérité o faut ça na sage puis mi bale belé balingaka ba engagement ko zo ba cité soki da pesa kimbonga wenze o etika le talieta ki pakate or moi c'est pas mbonga wenze azana droit pe ali amela moi secret moi ça na droit pe mama mi bale belé bazaba o kaka babala me baby tina babale la te ba se bele bana mabala singa na kingo so parce que mbonga wenze ko bouchete o comme la secret so ki ezata kanga mutema so ki ezui chamo si à l'aise comment yo pour me la bière atana ko bata matana ki diba o melaka mais pona moi si rien musu pendaka tina ndaka fandi mama bana sombela nga ma bière wana moi ça question mais attends moi ça inango yemuka zo mela zo betrema si masolo compagnie ni ko tinda moi ça son bata secret partenaire na privé et comment pas habitude mobali mabe na zo biso vrai faux mobali faut tout no moi yo zoate amagal ba te ngana mela ngate ou bien pesanga ake futa na nyongo moko boy na so mano fait mi bale bele ba tchaba sina ndako ba biti na ko bomba ba sitala ondi melanga lelo te makambo lo ba yo poza la bongo mama na zo lo bo ezala ka bo kota ba désordre o kanga mo sina mobali te masaka ngona mo cité bo kota ke compréhension alongola sirpano abi ombalo o avenir te ndebo kene ka tengu mais so za pire tant d'autres ke masola projet on diro linge makasi Ibale bepe ko babosa ndeni basumla mo cette plante mo elamba debuye kana mbongo no wana kali kamba secret c'est que koti na nyonso yo ke kuna plante musika so senge plante andoko so makam oniko so no mono comme na mobile na quartier wa tando so bana man ngana moni yo foto longa koto masana mo masana ngato zana commune musa zaki ndenge bando beba fona longwa mo se 5 plante mibali mabe
habite que moi c'est ça na bande ko pe ba ka kutala et ça ba biba informer ba bi ke ndeko na bango pa pesa bango tike fa benga ko kala ko mwana bungi et bela mi bali makoma makasi ko banganga mais tant de ba commandera ba son dire chauffeur na fola mi bali on ba ça tala na kisasa et ça la ba jeune mi ko na so biso makambo vrai ba bi ko tcha libala l'hésité a bo ça moi si bana kana ndenga commandement de soldat militaire so apesi moi si ma 10 000 alos et puis ça alambisi musuni mukolonga obima te afana soko chela banana na quartier o rebite tango saka piaka baninga pembeni bakabila kama sino mapeka soso pembeni yepe soko alambi fara rembourser bango zali kelemba mais banda fanda wana fomo masolo banda soso ko tika na monte bando beta masi masolo diabu quartier bakamitema mabenga se saka bango te ko pe confiance na motute lokoso moba lokoso mi bala lokoso ngana te sofre soko saka be lokoso. Et vous avez pensé que vous quoi artiste article biso King Kester ba mo ba scanten mouvement yote mo ko bien Afrique sud ke ndeno sama mvomba boko boy comme misala molili ba sias oh na chaki boy ngana bi kanisa ndio kanisa vous comprenez base yangwana lukanga tuna bino na bango bo sala konso bo tuna na boye ba place na za o comprenez ba bloko toté ya biso ko ça peut église non peut biso so ya bandimi non église ça partout c'est des nan so ba tie ba to tonda rappeler bo so na c'est église aux andena na stade. Et puis, vous avez ticket du colonel dans le match. Oui, pour vous faire vous allez vous annoncer ndengini. Vous comprenez ça na maman. On est makambo ça clair. Na lobaka makambo ba te ya kame na Bible ko kuta ngote. Mais ça be fait réel. On est une option na verset ni ba kopesa na Bible. Na makambo zo bo mama bali ya basi na mibali. Bozo ko saka mwasi na makambo mabe yo na mwasi boza na kilométrage mon côté. Moi ça na posa boko mati boma. Yo zo suka mwasi kaka na madimba. Satisfaction. Oh! Moi, je sais que ngani mubalo to lingani pour un voyage. Yon de gens, orio lingi moi si ka tour qui ça. Et compétent. Moi, premier tour comme ça ka technique ba. Oh! Barourage lengi. Oh, pine kete. Soupa pe beti kanu. Oh, no tomate ngomba autant to kitika be pas, tu d'échappement toboki. Oh, to pe mana muke. Libala rume andeni. Au kaba moi si na yo na bino ba so ke libala ba ko balona moi permet tout ka ba e na kilo ka panzi na nge fungwami opération basanga na 2014 nge kweya ana tala muninga zana poso boko makasa ngulu yo kaka na mateta wa frame mabala bo o me ndengini bolingana par défaut misu ba lata kuta alliance yo moni keba faut challenger na challenger musu so mwana ndako ndira ka bakise boko nzo ne bakise mo ka tongola pas na courage. Ah mondongo ki motokoto kitamata awulu wala tana sambe makamondire nganga banzeti kotota na kato ndire découverte chimie njokande baki mabalo musuzu mino bolali kuna ka premier tour ka be ba afin le na boxe alembi ba pepula kai peka yaka na likater chakoto oh libala ninyo tala bampani tala badega mais yo za mutandenge nini bo wela ko bala. C'est très moi j'ai dit comme dans seulement tu vas tambola comment va tambola fatile be longi pembeni moi c'est lembi mobile abaya e mais na baba tel mobile va français cravate commandement va là-bas mais kuna manka moi ça une erreur na balaka pona nini erreur wala fidélité comme le long na mabala fidélité comme ben makamba ko bimisango libanda te mais ba on ba yebi e ko maka oh fond libala na kende libala moko bato libanda bazokam libala ezana mbongo mais nini ka boye hein kota musuku te bota bana 4 mais moi ça na bota bana 4 to mobala bota bana 4 mais ne sengote yani ngaki mono avaya faut pas que pena ba meki pena timbanza ngunga kitoki tesko hein. Mais il y a un madimba kpa chance que ba client mawa to futi de banana ba ya to comité me pona mawa to futi to mani ko nyoko banona mutuka to futa kaka de bana mingi ba ya me ne sengo bolingo te o mapena mo station ma bota bana kati o bota mo bota bana kati mama bota kati mama bota kana e me na kama kande na boti nzamba lingi ndenga kapo na boti donc de ba azuisemi au kamwa tala mabala wana etone kisasa kifunda bakoli na bakoli nazo bano frère ben satisfait na ben satisfait pas nini bikota kota ou akota kine lenge mama mabala wana nazo bano tilelo vrai ne gisi ba to likambo jamais kunera ba ngamo bazo masquer biso mais parce que John Penakala mindumba
akomi ndumba te ndenga kanisa ki ndenga kutite ya zana posa camion ba tiango na parking ne voyage ba Congo journée mobile je pona taxi ka ya kisa sa so linga mningo ko aider pe boko mapeti na ba Congo sende apambe koto na lokole zakaka kota muke tala ningo lala ka te fo elonga posa kimia nano lia te lokomo ko kami na kingo soko so lika mukemke lola matuti kuna mukemke lola matuti kuna susika rabi abima o nano ya miketo zake longa bongo esengo ezo zanga yo ne siko ke fanda pona kutala mafango muso sala ko mama nazo bano frère ngana sepelaka na mutoyo obinga so na futi 500 ticket na ngana matibisi na zandu na kiti tina kinga sana na déclaraka te na luka kutu 500 ya sika recevez ma pona mati pende bandeti suka omona bato akitana katikati te zokisanga desa okay yo mati to semla abana a komita so réclamer siko soki mutu na matibisi a komita so réclamer ticket bongo libalo ezo so esengote na mbetu nazo ne pas comprendre bien. Bo pesa mosi na faute pamba. Bo critica et surtout ma famille welcome te. Aboye mobile ya mbongo alandi na mobile ya piaker. Mais moteur na de Europa. Ah? Timatad, ça escale. Eh, tout comme ninyo. Ah? Automatique. Mais yo eh batasima pimpi yo kaka que c'est la pa botindika batindika na iner baninga balali bazo pepulo kwa na box baseje ba côté baninga na mibalo côté là bango te otumba bango fort ndenge za pour malteta basi ebele basi ebele missing na kingo bo finga bango pampa moi ça tient mbali to ite yo bi ozana camion na bampano ngana kam ozana camion na bampani okelo kama kabatraja mulai esa laka mutalo funda bongana démarche ko bakate yeba na kosu fèvre oyeba na bano vérité mama mutazana nzalate ato chele soso azana sengo nangote tuna mutazana nzalate la tandunde sanga musuni ndenga lia ngona affection pour comprendre et bel babali mabala formalité abali pas prouver ba na bali po ba na mais na boningo na kati ezate et bel babali ka po babala et puis bino bana basi combien mabala boke pour moninga babali na quartier et babali nga pe fona bala orolinga mobala olingi olingite molingi nde libala alati si o bag on dimina bala hein je t'aime mais na kati libala olingi mobilité combien de mabala on a mibali ba mona boy abala moi si moi ça to sakayete pour alinga ote et bele baza mais le collègue no ba pasteur mususu ba nga pe ko bala te azana ba église minene mais libala etali amona makamna ki fiança era nyoko matanga zaki frère apam abenga basi combien ba cholaye era zilo kuma sika sa fier na et li sumu te soka balte ti liwa ou le mal azamie yo kana tie mie excellent vrai de ce que même afina pasteur Moïse na be forcer ngati makasi po bela basi mino linga mibali kana lera lukumu yo bitanga le kana pierre na ki fiança abenga combien ba bwakisa e basi so bazandenge moko mama basi ba compliqué combien de mibalo ba rata baso ba rata mibala venir pour ba kana bande ma piak lelo ba ko mo regretter ba na mibala ba $10 na ba $50 likoli kolo bokenda ba singa na kingo botanga life lokola suivre na katati sanga page mususu mibalo ba mona bango pa mane ban oh nzamba tina mibali mususu ya venir ne bande ko ya mulili soko kanyi mutema bo sans sortir simbi yo kati kitoke bomba kabino combien de basa kitoko basa libanda tilo babalite ozo comme moi c'est ma bego azana libala alandaka mobali avant atimbela projet mobala piakera tchaki lito imbamba pampa mbala ki beta petit mobala momi aza momi nanga asimisa masi caisse no sandako premier ministre sandako point a se retrouver moi c'est batake wat mbala ndake kaka bokomo bakanga na kisite ba pia ko ngana lekana ba condition passe moi je andimanga yo ko kata muta komi na mbonga ba te muta lingi ya solo tantôt ça dépend na profit donc il faut ça attention linga mobile era linga na vérité puis ba difficulté mobile to ça mais ba ça le soki pia ke mbongo eza zaka na mbongo za na moi c'est litoi atimbele ke mbongo eza abando ya mbola rinyo so ndiro chebi na match ko choma nzaka lokwa liona sima crin on kuna ka tant yo ke ne pecha linga fort allez poche yote ata la poche nazo banu ba vérité c'est ça zala pia ka solo la nae o mo na bakanaye que l'autre la masika zala pia comment na premier test sorti mbeli ko sa pia comment na le va nous quitter maman ba itoko tanda ko le lo avant abandi ba test oh ndeni ah je dis non to taka dimanche makama bandi nazo banu vérité bokota mana nzela bo solo la moko liboso moko na sima ko lo banza nzoka ba ko simbongo la sika me konta me ko simbe kaka na lembite o mona batute mais zaka na mbongo on dirait que bien coup de tête à chimite eh na mukonga matele no felas Kardashian muke sika côté le noka tia
watu soka ka bondi ba nyongone zaki ya combien faut pas sa maman benga mbongo chedi yema nazo no vérité keba talaka musika et puis moi ben abino ceux qui bomonika mobile na mbongo bando pindula makambo ekebimisa mbongo. Mais oui, parce que ça bon, il faut na la bongo. Il y a faire au timbe d'aba test et 2 fois 3 fois moi chez Keba. Tina timbe là j'ai fait test. Déplace beaucoup na berere. On ba kitoko na bino 5 bino mabala sir à partir de komi pesa mingi na bomengo. Nde beaucoup na ba manka. Linga mobile na projet à venir peut-être soko lingi vrai. Mobile yo linga ta za piaker okomona pas cité ta zo nyokolo na libala. Na pesa conseil. Donc le linga ki omona nyoso bien. Ata la mission netoko na sa pongi omona ko éponge. Allez, son d'une des angles musulmans, tant que nous m'avons dit que fruit. Ça veut dire chéri, papa, batakatene, batubotana ba porte ba kopela moto na zuwa. Allez, ça kaima be, mais moi je zoba, zobate na langue chéri. Titanic, engé dinda to kozalao. Est-ce que ça comprend? Parce que je l'ai dit que na kalidaka pour la net na ba classe be dara moi jeune garçon mo aboua ki moi miroir mo benase on a aucun la sous-vêtement moi si mais le lobe le nyango o comme le quoi net moi o fele to comme o fele to mo na lamba mo fele difficulté ndako nzali saka makasi tata contrôler subanati et puis on peut se conseiller bano ba kola en éducation malamu ba pekse bango makamba libanda ba kanga nzala na tongo ti 12h moi so pese le kono papa m'avait interdit. Nous sommes 16h-17h, mon 4 sur le côté. Comment vous avez le montant de bois? Donc, pourquoi c'est l'heure de faire l'éducation et l'équipe. Avant de côté, je suis sur mon lit. Bisous. Payer comme la difficulté, je suis sur mon pelé. Moi, si je suis chez Bango, je suis à ma zone de Tabimi, je suis à maman, je suis vérité. Pas sûr comme les bisous, je suis sur l'équipe, ma casse. Difficulté. Ma belle, je suis comme la bisou, je suis de responsable de pays catch. Je suis frère. Combien de bateaux bakufina banzela ba voyage bakana kate ya benga masala na société mais na société azokende loka ba mindela ba société ba mitema mabe ba konzi ba pesi bango faire faire bazonyokola ye atali nenga kende ko sala pale sabane zo concorde te mazonyoko matona musala mbongo ba pesi so ba futi azota so ina maboka zotanga mbongo ndire ko yakina nzela yango wana ba futi yo mais so atali sko na voyage na kende voyage pendant luka moi bien pona sa famille akende ba yebi ba lete nzela mai akufa nous bakaye ba luka na famille te compagnie ya lingaka sala et PCS Sengote pour neni bato bazaki likolo babongisi te yepake na combien de bibemba botala bato ebele bako samba na lolo kokamwa Seigneur nganga nite yondo zaki responsable ya bato wana nyonso ba dege combien ebele za pona ba bino nete so comprendre la autorité maman na so bana autorité mais na pesi faute na mutute nete so comprendre ba autorité ya Congo te ba autorité ya monde nete so comprendre nga bien nde yango base ebele bakuzana ba dege mama bibembe mingo so mona bango te kuna pour sa famille faut qu'il faut forcer tant que forcer à koufi or métier na esanga ki asenga na asane na compagnie batu so benga ba za leader na vite hein qui me batu muke bo BBC mama même ba nyama ba l'équipe so na ordre ba nyama kene na zambo mo na mpaka sa munene azolia mboloko pembeni na ye so mboloko apuseni pembeni na pakasa moni ke peche na ko pointer ya koufi mais loko sa biloko nzamba cha to wela nini akimisi mutu mboloko alié au moins ngulu aye bazolia nazo bano tala zambo mona ba nyama ba l'équipe son éducation mais bazanga mission ko kota lola zèbre a respecté girafe a respecté ngulu a respecté mboloko a respecté makaku bango nyoso bazolia na zamba tala zamba bien so pe kokima bakima kanzela moko et puis bazanga na communauté comment likambo makaku tazana nzeta moni nyama ngalu kwa mboloko abeti kri batimbeli ba chepwa mona ko ya tourner bino ba petit mkono ko bino ateki secret pourquoi bixi ba ninga me bazara simoko te me ba nyamo bazanga mission alola ba l'équipe na bobo to na te so comment na loba siko comment so comme na butu mpaka sakela la moni mbolo ka koti na kana bango comme yo violer droit oye ko luka nini wana bako boma yo na te so comprendre bobo to na ngana esuka ki na moi pona likombe zali kolia loko eza kolia matiti nzamba acha mwana pimela yo ezati mais place kolala mayo yawa pe comme il faut les droits tala ba nyama ba zanga mission alola me ba l'équipe so na mayele biso na ba biki ba cravate ba super et bela français na ba anglais toka lokola anglais so ki ya wapi ba biko résoudre makambute ba nyama l'équipe so na ordre et puis ba nyama ba sak élection te me ba ke chef na biso yo tous les samba comme na fourmi ba nyama ba faute na raté mais ba ke on de chef tala samba ba respecter na tous les postes faut faire attention maman na biso vérité toi makamuso comme la biso za satate biso mo ne motema mabe ngaso ki na lingio te na mona nyoso ka fo
dans la biso ba congolais motema mabe. Dans la biso ba congolais te dans la biso na monde. Ko tchaka ka de sekakati. Ya biso leki. Olobi pe bien biso pe leki. Loko to sanga exception te biso ko dumuka ba premier. N'était ça comprendre. Mais monde entier motema mabe ona oloba ezali. Makambo bongisa Congo ezali kamba satana te ezali kamba bomo motema Nathalie Kate na fungola G. Na place na bomba ngambo be na banque. Na tchabo et puis va tchaka mbongo na banque. Ti ba kufa ba mona mbongo na misute. Ezaka ba continue. Parce que pour bimisa ngwato moniter au fungolisa ba ninga G. Ato so gagner bénéfice mais au tourner que pesa bango misala ba zali pa balia. Na place ba tondera mulongo ba tandara pesa. Mi ba kasa so ka temba senga ba pesa so mona ngolo kumu. Ozande motema mabe. Ba moni ko sana makokia ko pesa. So fungolisa loko moko bango tu bazo zo na où est le mal. On dit batanda makamulongo combien de ba ya ba kufa ba ya liboso na ba famille ko lokumu wana. Abonga ke poto benga 4 5 6 ba zelebele ba cha famille poa alinga yemoko. Ya or ba ça so pesi koto au 100 ba comme le calcul mabe. Le la pesi bango ça pesi 50 17 so pesa kuna mingi. Okama gido da ta akufa. Oto sangai. Ba taxa ça so pesi 100 okosi fere za 1000. So pesi 1000. Ah le pesi 1000 besa na zo biso motema mabe Afrique. Yo mon faut ça la attention. Mukilo ezana makamoko mama faut ça la attention. Makam na biso na Afrique ezali kamba satana te. Satan za koloma sumu même. Oto sala ke za biso moko. Faut que mon niveau hôtel a été to ko mambo na babanki ti wapi mais bato quand même va souffrir di si la bango prince moko kuna ba le kakata tiata musala moko na boina sur bénéfice mais mbongo na nge tour na kaka bango ba s'en sortir et loko na ko mako sala ngote mindolo ba sala kuna bazo kemisa bana Congo to tiano pays ko ba ninga il faut mettre calcul comment Brazza Angola ba pays musu ba Soudan batu nyusu basaka ba travailleurs ba s'en sortir la ndenge nini. Est-ce que batu nyusu basana bangola ba bonga mais bazo se retrouver par rapport à maman na eloko ko lia lokola ya pambo ko lie komi kaka kendo tala bana misusu comment bozo pesa mutu fote ke ye pas le kisi azo bata bana belé boy est-ce que mutu senga bana nzambe na pesa bana so nzambe ba ka pauvre ko pesa bana te so nzambe pesa bana si c'est gabike e ko simba et puis yo mususu okitira mutu bote belé o lesa bana nae ata ça faut pesa te mo fandu pango bokoti mususu ndenge bokoti na panga na boye bana kité bokoti na ba porte mais akoma na makamunonde ya ye mama akosa ka kota ndako ko senga pa fefe na ndako za ndenge nini yoma tumisi ko kota bana ndako te succès libanda bata mitema mabe okolamba biloko na kachelanga ndambo e pa meka tala soki oyebi kolamba to oyebi kolamba te batu kisasa ba mitema mabe yoma batu musu succès kana libanda ndako kota na kati te na pesa conseil yebisaka mwasi keba na lingi biyamba yamba te Maman ben nakata lopango bon voisinage nabi mama ben natika na dignité kenaza na boboto boko bachelanga na sima nato so comprendre na boye loko wana vombe mona nga fo mutu dignité ko sala ke na pesa bino privilège bo ande ko chola foje kulonga loko na mutu na sama kama modèle anande mabala mingi panzana tango yeso ko taba ba voisin amoni tia bom yo mo siki toko boyo kembaka na libalo yo te mo bana ngato lingana kala mama te ngaku tutala como kote ba diabo o mono na poka be mwase bando so ba ngala mabe po nini azui ba camarade asima ba comme fiancé or quand nzamba tikio le kawana ezape na test otala soki na famille na mwase alingi ouvre ba tuming baleki na difficulté nzamba lexi ba école passe pas tala nanya ko zala pirier comme ça tanga ko fungola ay ba ki oyo vrai oyo faux ki ba boko za na famille bo so la me oza mutu mabe okoboya ete mezane keba alingaka sengo na ote sala attention na vie sinon te okufa pamba o bakufa na poison balera pa ba camarade balenda balera pa ba payate balera pa ba pire bango andima te pire côté mabele combien bandima te ba côté mabele kingandi nda bominga ye eko sikona sa cimetière poso kufi déjà so kufi mi se fungwami okoyeba onde boye trop tard la muko tuna ba la wana yo opesi rapport ba côté dossier na ndoto ba okende te ba pese boye na boye ba coach le dossier nando tout le monde boma qui a réclamé non montele ina luti hein ah lote po boma qui mais ya pese rapport hein yekuna zonga kuna minioti nyama lala kende jugement yoto bon sana sima voilà parce que je comme la vraiment comme la souka ya émission je crois que le boss JB Kumaluta oza ko sepela adosenga maître Sengi depuis la Suisse vraiment ya ko sepela boza tellement ébélé à la biso na Congo Victoria donc tara pasteur John na si bozo ba leçon na bino moko la moko personne ba hérité conseil nazana hérité papa tika sur le pango tika sur moi immeuble moi boy donc alinko forcer te parce que azada hérité dans la ngo pour ça te le comme sous alinko ça te pour l'année moi conseil
te wana eza ya bango moko mama bomengo mutu na mutu ezande bayela oya kuti par papa tika mingi azana droit ya musala pa kuti bomengo papa na ye oya biki azana bomengo te skunde courage de vie na ye wana vie na ye na kokota bo nzoka na komisha lo batu wana meba kabilanga ta sans frère ça te faut péter li bango kop donc vie eza mutu tu mutu zande ngoza donc oya biki ezo simba te courage oya biki ezo simba kende oya biki akuta bomengo par nezali salo yo kosala et c'est mon cas qui na lola to kutana bomengo mukile beto li bakute pokota na bisengo boya nzambi na suko ko regretter makasi Tanzambe na courage avant vraiment na lela bino fort nzamba pambola bo s'abonner na chaîne Victoria na pesi kaka bambote bele na biso bolingaka 5 continents mingi na zo ba ke mama nanga oyo Mel Parfum MEL ba parfum moko ba vrai parfum ba grande marque ya qualité oya petete eza ba parfum moko mama okoli ate 2 jours soko pakoli kako l'équipe mbe na bato ba pimelo fufu likola sur la parfum ah oza na mbongo ebele na to soko la parfum wana de Mel Parfum ba grande marque azoteka en Europe surtout mimi na France en gros et en détail ye penza soko beti lokola poti mbelo kotka na WhatsApp obeti so za na posta nango na mama donc so beti kaka plus 33 75 39 03 09 4 Mobimba Mel Parfum MEL maman ba parfum sur ba grande marque en gros et en détail benga texte ça rappelle na prix ya bien mais ba parfum ko ya qualité ya likolo bino batu bolela ko zala mo so yo yebikaka po mikolo pe mo ekoyi makasi ko tambola kama mukemke mapekasolo na misa bato tombola bo simba re abis yo yebika ba kanchokola mfutema pa manzo kande mfutema te ezaka moninga ki sasa na ba démarche yo yebi Mel Parfum yo yebi et puis Côte Gisno yendu tate sala 40 à 20 ans au tampon dada maman que le côté mlonga prière pas mais ça m'a prière te ça m'a comme pan yé plus 44 74 24 02 54 37 Côte Gisno sur beti papa mobimba côté même na www.gisnovich base bambo te peke sana yemoko tolia pete na poto so représenté tolia pete ya Kisasa William Manwana na Strasbourg base na pesi bino tout bon bolinganga pa na kuna ba Patrick la Villonnière donc ba Dilou belé ba Marie Brassard donc ba Catherine Erni donc bino tout wana ba Jenaba ba Elodie Chimiter ba ya leo kabasele bino nyonso na biso donc ina habité na bani ba masamba kisoka débat donc ba prof Alain Mabankou ba ndeko nanga boko tout donc boza e belé na poto na bike hein base famille munene to la pete mama Jenaba na habité na pesi mbote na Dorcas Doris Dorcas na Autriche na pesi bino nyonso bolinganga fima na habité na lobanine vraiment sans oublier ndeko nangai Zino Safela na pesi mbote na mama nanga Mariana Malitzian na pesi mbote ya trop na pesi mbote na Nancy Bondo na pesi mbote na Matufova Anna na pesi mbote na bino nyonso bolela to lepet na bi monde entier na zangia koloba na bi bino tout Afrique Europe Océanie Asie na bandeko Goma obenga na Goma kuna ndeko nanga sena semake na bi ke to lepet na Goma ndeko baki na baso ba viola na banani bino tout bozo consoler nango vraiment merci Uganda Maroc bino tout Afrique du Sud wap na bandeko nanga bana Kiba Brésil to lepet yeyo mais na boy pete na bino bato bo pesa nga ba promesse o passa na okanisa yo o benga na pona nini yo se mutama be yo le kam futema na kaka o se na mboka ba pena po jusqu'à to lula mo se makoma be bon so na Kisasa yo ngo sa mama na escroc on nga sroke na bambwa nga moni bango ba fa ke poto ba yibaka bambwa ba soso ba bwa nguba na singa ba si se ba soso ba tune koksa bien na ke ne poto wa mi yibia yo wana na bi yo te o wana comment ko sa mutro nga mukolo boy Moussa va changer de profil, c'est quoi ça? Numéro de Ticalit. En tout cas, va là. En tout cas. Non, moniteur au moule. Non, mais bien solo. Moi, je suis papa. Quand on a bango sur un thé, bango sur basa malam, mais on va bien thé. Bango sur basa malam, mais on se basa bien, va bien thé. Au coup, on a ventilier, mais ne pas malam. Ah, bosé belé, hein? Maman, Mikolo, pèse sa confiance dans moi. Pour ce que mon corps est fidèle, comme cas sur les lions. Batamukili. Keba. Voilà. Naba niko pesa confesse atteindre lili na yo te même lili na yo. C'est numéro note. Numéro za 084
75 18 112 na 089 52 82 44 6. Vraiment na labinu tout fort. Na bika bo s'abonner chaîne na biso yangoyo ya Gloria Victoria Congo Victoria. Bo s'abonner belé bo landa to la pete base na pese mo mbote tanti na biso Jemima na les caméramans sous l'œil vraiment très bien zama pambola na le labinu fort de t'écouter la prochaine émission. Vraiment merci. Voilà donc merci beaucoup. Hein. C'était l'ambiance, c'était l'émission avec Pasteur John Toli Apete. Je crois que Makamuta le bien servi bien quelque chose. Yo mo la msusu makambo talon quand quoi en foutement. Non, yo mo sala erreur il a passé et rattraper le lot na présent. Msusu sala le mo sans pour autant ba que na sala mabena ndekolanga, na sala mabena mutu moko songolo le comme ko subi ka ba conséquences. Yango la makambo le barato zo on la légèreté tu vraiment en pratique au monde que nyon ce que non malam. Oh, na kenaka prière à 5h té à toi qui n'a prière à 18h mais à la bien nzambo moi makamté de vraiment kitoko. Voilà, merci beaucoup na bato qui branché ce côté sur Congo Victoria. J'ai dit merci d'abord à l'heure de ma caméra. Merci na boss nanga JB Kumaluta, le vrai pétrolier na Dallas. Merci à mon général Jeff Makaya Boa depuis Dallas. Bodake Bele Willy ma vite les coffres forts car à Dallas voilà qui encore Ado Senga maître Sengi depuis la Suisse. Merci mon yaya. Mobala 1m85 na tala bena likolo ya mobali ya Ado Senga, merci pour la soutien là-haut. Et Yokani maman Yvette Mbia, merci. Nous sommes soutenir par rapport à l'anniversaire à mère. Ils ont lobby le 28. Merci na compagnie qui nous a vraiment la famille quoi. Mamie Daï depuis l'Anvers, Mimi Lutama depuis la Suisse, Chantal Kiala depuis la France. Vous êtes tellement ébélé. C'en est fini pour aujourd'hui. Je dis merci à vous tous. C'était Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise d'Arcel Easy. Merci pour le montage. Au revoir, à la prochaine. Sur la site, ce total site c'est 001. Donc tous en number 1, Mokonjabas, il y a 001. C'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé, sur le Libiso Marambéa. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon papa siga, il y a ma maman na ndenge na. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Potozo ba news alelo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba JB Kumaluta le pétrolier, à Elbiso Victoria TV. Donc à Luta continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer, Nana Roboya. Donc ils sont tous s'abonner massivement. Dans l'idéologie européenne, Botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida bilele na ndenga ilusa. Victoria Certa. Amen.